na Bozindo. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo mazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Can't believe that it's real. I can't believe that it's happening. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Jésus Noël Sheke Mbote na yo. Mbote ndeko Marius Munga. Nazali koyebisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo coordonnateur technique ya misala oyo ezali kosalema mpona koyamba Pape François na ekolo Congo démocratique. Okoyi koyebisa biso musala na yo penza ezali nini? Merci mingi mwana mboka Marius Munga na tombeli yo pe mbula ya sika bolamu. Na motuna otuninga mosala na ngai en tant que coordonnateur technique yambo nazali bongo consultant ya gouvernement de la République oye kambami bongo na mwana mboka Sama Lukonde Jean-Michel premier ministre en tant que consultant événementiel et organisationnel ya gouvernement na maye tali bongo boyambami ya papa wa Roma o tobengi bongo papa wa Roma François bongo na musala na ngai ya coordonnateur technique musala na yango ya libongo kosala ba aménagement événementiel na ba site nyonso epai wapi papa wa Roma akosala misala wa ye bongo na ba site yango ezali bongo na 6 sites oyo koyamba papa wa Roma elandani bongo na 11 activités pour ye akosala awa na engumba ya Kinshasa tolongoli site to bisika ya sambo oyo tobongisaki ezalaki bongo Goma à l'initial mais compte tenu ya santé ya papa wa Roma na ba contexte ya makisolo nyonso nde ezali koleka totikali bongo na ba site Butoba oyo ezali bongo Palais de la Nation, Stade des Martyrs, aéroport ya Ndolo, Nonce apostolique, siège ya Senko pe cathédrale ya biso Notre-Dame du Congo oyo ezwami bongo na commune ya Lingwala. Bongo kolandisa na makambo etali ba aménagement événementiel etali bongo kotonga ba tribune oyo koyamba bongo misa ya papa wa Roma tozali bongo pe na oyo etali likambo etali management événementiel script lolenge nini masolo ekotambola ba programme organisation nyonso tala nini musala oyo ya ngai coordonnateur technique événementiel na oyo epesameli ngai. Toyebi que Pape ifalaki aya mobu moleki kasi ba apusaki yango ndenge utikolo pona raison de santé. Toyebi que misala mingi tango ezalaka mutaringaki aya après ba baloli aye lisusu te et pesaka mwa nkokoso. Est-ce que tokoyi koloba que lelo République démocratique du Congo na ba activité na bino ya organisation événementielle boza prêt ya koyamba papa wa Roma? Na koyebisa que République démocratique du Congo ezala prêt ya koyamba papa wa Roma depuis avant report oyo ezalaki bongo na mois de juillet pamba te makambo nyonso ebongisamaka ezala ba tribune oyo koyamba ye ezala esika bato bakolala ezala esika ba aspect technique oyo mituka logistique protocole ba système de santé nyonso esi ebongamaka Kongo elaki ya solo ya kotelema mpona koyamba ye kasi mpona makambo etali bokolongonya ya nzoto esalaka ke papa wa Roma akoka kokomela biso te sika lokola décision ezwami pe programme eza confirmé ba batterie nyonso eza bongo en marche nakanisa lobi mileki omonaki bongo mwana mboka mokambi ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde akitaki bongo na ba site nyonso motoba epai wapi papa wa Roma kozala oyo aye milulu po akoka komona ye moko pe kozongisa misala oyo etali misala ya finition pe ya bambelissement mpona fete ekoka kozala bongo total. Tango tozomona misala oyo ndenge ezali kokende ezali na parti ya mbula matala ezali kosala kasi ezali pe na parti oyo ngambo mosusu Église catholique pe ezali kosala misala yango ezokutana ndenge nini bozokabola yango ndenge nini? Misala esengeli koyeba papa wa Roma azali d'abord invité personnel ya son excellence monsieur le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende alibo moto asali ete papa wa Roma akoka kokomela biso yango gouvernement ya République azwi makoki nyonso pe azali bongo kokamata
100% en charge ya makambo nyonso etali organisation ezala esika otobengi ba tribune okoyeba mwana mboka ke lelo gouvernement lokwa azali koyamba mopaya lokumu atie makoki nyonso oyo elongobani po ekoka kozala milulu ya makasi yango okomona tribune oyo koyamba bongo papa wa Roma ali tribune ya monene oyo depuis mbula matadi ya Congo ebanda pe misala événementiel ya Congo ebanda na mboka oyo nano esalama te ali bongo tribune ali ya 1440 mètres carrés soit 50 mètres sur 38 tala lolfundu lolendo pe lokumu oyo gouvernement de la République alingi ya tombola bongo boye ya papa wa Roma kasi na kote na ye église catholique ye pe ali kobongisa milulu ali kobongisa sur le plan contenu c'est-à-dire mise ekoleka ndenge nini ba paroisse bakosorganize ndenge nini tala maenini église catholique azali kobongisa kasi nayebi ete tango ozali kolengela milulu ya minene lokola o wana toyoki ndenge présenter biso yango ezali pe na ba makambo mosusu ekoki ya lokola toloba lokola mvula est-ce que ba disposition ezwami po ete toyebi ke mois ya janvier sanza oyo ya liboso mvula ebetaka mois mingi est-ce que ba disposition ezwami po ete ata soki mvula ebeti milulu miango en tout cas okoki kozala rassuré pamba te gouvernement azwi ba disposition na oyo etali kaka milulu ya makambo etali mbula te kasi azwi ba disposition makambo bilike ndakisa makambo etali santé toza na site oyo ezali bongo ya 850 000 mètres carrés et na site wana gouvernement abongisi oyo tobengi ba clinique mobile abongisi ba clinique mobile abongisi ba ambulance abongisi ba accès abongisi makambo bilike pona esala eke batu nyonso oyo bakoya na kolandisa ndenge kolanda milulu pe bénédiction pe misa o papa wa Roma akosala bakokozala bongo prise en charge dans les meilleures conditions kasi babongisi pe ko boye ya papa wa Roma ndenge apesi calendrier na ye na suka ya sanjange boyebi ke na suka ya sanja en janvier ezali na oyo tobengaka ilanga ya moke pe ekendaka ti bongo na katikati ya sanza ya mibale ya mbula toliki eke tokozala vraiment na botungisi makasi mingi te na oyo etali ba intempérie nayebi yo malamu Jésus Noël Sheke na makambo etali événementiel ozali mutu oyo sala ozana expérience tokoki koloba kasi tango oyebisi biso ndenge oprésenter biso makambo ndenge kosalema niveau nango ndenge tomoni ko munene ndenge wana est-ce que ezali biloko ya Congo ou bien bapaya bato bakoya na yango po epesa image bolingi kosalela ou bien ezali biloko o Vatican nde etindi po esala musala wana ya solo mwana mboka yo moko lobi ke toza na expérience ya ba mbula koleka 20 ans na makambo etali événementiel na mboko ya Congo kanisa na koyebisa yo ke nyonso ezali kosalama esalami bongo na makoki pe mayele ya bana Congo likanisi moko euti libanda te matériellement pe euti Vatican te nyonso esalami conçu exécuté pe esalami ndenge eza kosalama na mayele pe na makasi ya bana Congo toyebi pe lisusu avant toleka na loba suka toyebi ke mikakatano pe ezalaka musala moko te na mokili oyo ezali bozosala yango nyonso ezali koleka ndenge bokanaki mikakatano nini bozali kokutana nango na mabongisi oyo ya milulumi ya boye ya papa na koloba ya solo misala nyonso mikakatano ezalaka mekasi tikanga na yebisa na oyo mikakatano en dehors ya ba contraintes temporelles mikakatano misusu ezali te parce que gouvernement de la République etie bongo na ba instruction ya ye moko tata mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kolanda na suivi pe coordination oyo mwana mboka Sama Lukonde ali kosala batie bongo makoki nyonso oyo esengeli pour ke boyambami ya papa wa Roma eleka kitoko etikali na biso se ya kobengisa bakatolike nyonso pe banon catholique po baya koparticiper na milulu pe baya korecevoir bénédiction ya pape parce que boyambi pape eza makambo esalamaka tango yiso te bongo lelo tozwi bongo occasion ya koyamba papa wa Roma toteleme lokola mutu moko tolakisa solo bolingo pe to bénéficier na bénédiction ya ye moko papa wa Roma tala message o nini tokopesa parce que sengeli koyeba lelo Congo démocratique e ali bongo mboka ya liboso ya bokatoliko
na kati ya molongo mobimba ya Afrika. Pe tozali bongo 5e, 6e ou 7e pays na molongo mobimba ya mokili mobimba. Tala na esiko biso tofandi na boyambi ya biso ya katoliko tokoka ya solo kolakisa solo ke Papa Roma ali mopaya ya monene pe amemeli biso bénédiction na message ya kimia surtout ya réconciliation oyo aza komemela biso. Jésus Noël Cheke, merci mingi lokolo ndima ko yanola na mituna na biso nazali ko yebisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo coordonnateur technique ya misala ya boyambi Papa wa Roma na ekolo Congo démocratique. Merci mingi ndeko Marius Munga.